voit pour Yamatadi. Bobi qui biloko bando kota est belé à Moyibi. Maman oh le rôle à Olive Lembando faut tenir ba taxe, il pouvait faire de n'importe quoi. Pas que non, mouté en béboti la bango. Tribalisme boti la fayoulou. Vous comprenez? Alingami ma tribalisme et ngana ceux que non les instances judiciaires, ceux qui na première partie on mona que non asana kambo asala gité, banquet to continuer, ceux qui bakangi mutu. Na so baté ngaza justice té. So bakangi mutu bo ete biso ba ressortir ça de boy. Bakanga avec Pascal Mukuna wa ba ressortir ça kasai ba lobaki lokoté. Batika ki basala Mukuna bouden ndenge balingi. Vous comprenez? Ba misaki Mukuna, ba na TV, ba lakisa ba partie intime, ba monter il y a un homme de Dieu. Et ça va homme de Dieu le roi du Bambatine. Babiti le zaka baluba depuis bande ko bimana ya ba Congo bimiteka ya baluba. Tala non makambo sikoyo awa na moni Denis Lesi ou ave vie so aussi la tika na yo vetika to yebani ve. Tango tanga ba congolais. Si yo to bateka tango tanga wana otangi déjà au mona ki ruba kuraba nzera. Ozotanga ba congolais ka. Mais bango nyo bazaka ba na mboka. Aya to yebani ti. Avant to banano émission ese ko tombola chemi to tala mangwele. Po migolo na so no pamba ta. Mais biso soupe mangwele bimate. Banani. Ebele, le gouvernement na biso pe bazé belé, babé to mangwele mais mangwele. Yaya, wana. Bonjour, bonjour, n'a pas abonné à sa vérité universelle. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois dans l'émission Bino les news de Joyce. Les news de Joyce va toujours wana kapona o memela bino ba actualité news sur na terrain. Pona ko bimsela bino ba vérité news sur beau et parce le côté zarabi so vraiment to aka na vérité pour la vérité zalaka. Rien que la vérité de na esa bino la vérité universelle biso a ezalaka mo solo a wa lokuta et le kakate pour le côté za penesika e kolikate. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman Osemido Énergie, je dis bonjour à mon papa, à mon boss, maître John Motema, maman Michéline. Je dis bonjour à mon superviseur, papi au Congo, Liko, Fisson Fontaine, Aigle, mon bout. Merci pour notre conseil, papa. Je dis un grand bonjour à toi, Francis Amani, Rit, au mode par rapport à taille la patronale. Là, les news de Dieu, c'est les lots et cause à la moment, le lingue sauté. Là, les news de Dieu, c'est bon, mais ça, en tout cas, les lots de Edibino politique. Les lots de Mekampe Kosula, là, Banamboka, to Mekaboye, Bato, comme un peu de Zoke, de Wap, Makambo, Ezo, c'est passé, Nini, Awana Kinshasa, Nini, Nani, les autres tamboulatés, ni les autres tamboulés, on n'a pas quitté la plateau, n'a pas lelo na kozala ngai mo côté na kozala na parti au pouvoir babi bango te pouvoir eza na maboko na bango te ko meka ameka koloba ye moko ba vérité oyo aye nango na kata ya vérité universelle na kosenga na osemi donner énergie afongole na nga caméra na yambe invité na nga. Bonjour mon amboka Benjamin. Bonjour maman. Bonne santé. Qui m'ezali? Ba il bosse to yambe na vérité universelle soko ko se présenter na balandinyo sa vérité universelle ba yebande ko Benjamin aza nani. Oui, président Benjamin Mwana Souka. Les messages au Bengala, actualité, pièce contre pièce. Moko ya ba président ba parlement debout, il y a ville à Kinshasa et mingi na limité 10e rue, Lemba super et puis na Zigida. Ok, ndeko Benjamin wana toyoki ba place au news pour comprendre ba bi mwana mboka pièce contre pièce les news biso biso ko les news to kutana les news depuis que bosolo ko bima vérité ko bima bena monoko no le côté ko lekate. C'est ça. Ah mingi pièce contre pièce. Ça veut dire que non, au tchété, mais bimisi mikanda parce que tant qu'on peut ça sur information, quand il y a un maman yotote, to beta mingi bosolo pour na bana mboka baoze la mingi to beta bosolo. Ok, to kota déjà na bosolo, de ko Benjamin lobi to mona ki IDPS corona ki bato nyoso bakufaki. Tout le monde qui va présence à bateau belé tout côté d'abord et c'est pas ça qui d'abord ndeni avant tout côté vraiment na 4. Oui, ezaki cérémonie oyo to commémorer ki ba martyr oyo batika ba vina bango c'est parce que ba ngenda ko yiba bombo ya mututé c'est parce que ba ngenda boka magasin ya mututé mais c'est parce qu'ils ont dit non à la dictature. Il y a depuis série à Mobutu c'est Kokuwendo Azabanga, il y a depuis à Kabila le peur et puis na Kabila le fils Hippolyte Kanambe Kazemberi. Et c'est pour cela, l'obito corona qui tout là qui s'alolenge parce qu'aujourd'hui quand nous parlons de l'alternance, nous parlons de la démocratie en République démocratique du Congo, les gens sont en train de confondre makambo. Il y a l'obito tout là qui ça ba fruit ba passe au biso to mona pour to koma lelo na pouvoir autozanango parce que Kolongwa limité 10e rue. Si on a parlé de la nation, il y a quelques heures au commis, mais tout ça le roi bana Israël. Kolungwa, Otobengi, Égypte, Tibakota Kana, Betara 40 ans, Bisope IDPS, Tobetaki 38 ans, pour tous avoir pouvoir. Ndé lobby Tomega Rolagisa, le Lenge Kan Tomona Bapasi, Nomona to la Gisa Batu Oyo, Beta Masasi, Bagina Makolo, Bango, to la Gisa Maya Moto, to la Gisa Badora Général Célestin Kanyama, Nengazoa Moto, Yabato, Kati Kati, Mikim Kibaki, Kango, parce que ces gens-là, ils sont dit non à la dictature.
ils ont dit non au système dictatorial ya Kabila. C'est pourquoi lobby to commémorer qui yango ko la ça passe au biso to na komona et les journaux lobby ça là. Mais le journal lobby to comme qui komona évêque to mona qui présence évêque Mukuna na kati ya parti évêque Mukuna pas comme moko na binoto ayaki ko sa nini isika wana. Ah mais maman yo ibi otuna question terre yo solo ba komona évêque Mukuna. Te to bandi non évêque Mukuna ko to tanga mona ki ebele ya ba congolais ba ça ba non évêque Mukuna apoto bandi ko tanga kombo ya sima moko na bosusu. Cela veut dire ba bazaki ebele to mona ki présence avec Pascal Mukuna comme état moko pe ya bato oyo ba combattre o ezali dictature ya Kabila. C'est pourquoi Azaki Piwana a commémoré na biso. To mona ki pe sous présence ya Frank Djongo na kati wa. Mais tango zotanga ba congolais. Yo zo bateke tango zotanga wana otangi déjà o mona ki ruba kurabanzera. Ozotanga ba congolais ga. Mais bango nyoso bazaka bana mboka. Aya to yebaniti. Avant to bana no émission esa ko tombola chimie to tala mangwele. Po mikolo na boso no pamba ta. Mais biso supe mangwele bimate. Banani. Ebele ta gouvernement na biso pe bazebele babeta mangwele mais mangwele. Yaya wana wanza congolais te. Congolais solo to tombona no chemise totali mangwele. Avant to bana émission exercice to sagi yangwana ti. Avant to bana émission awa yebisa pe ba téléspectateurs que non. Avant to bana émission tombola ke na makuta ta mangwele. Po to ko discuter na Congo to ko so no Congo to za mangwele te. Mais belé pe ya bato ça des problèmes pe. Po belé pe ya bato bazwa mangwele bimate. Bama eza mangwele za selon ba série. Ozo comprendre. To lo ba mam to ila ki mingi ya politique o comprendre que non. OK, to mona ki pe to mona ki pe chef de l'état à l'état ki wana makota ki te polani. Ah, dala Félix Antoine Sekedi Chilombo Fachi Beto Masuwa na Noa. Mon président là, il n'y a pas de Fachina lembula libandi to na lembula mu Congo. Pour mu Congo bata mama Denise na sanini. Non biso que non lobby présence chef de l'état et qui qui pagaille. Mais étant que chef de l'état au kota mamwana te aleka nega boleka. Mais il faut mona ndenge zalaki et c'est moi ça na te président de la République a qui manifestation ta bando leka na nzela na mais na cadre ga opesa mbote facha pe pa le boroté pour ani. Et ça là qui moi bien vraiment cérémonie à lobby nanu na beta cette place wana yango jamais kabunda expliquer que non pouvoir obiso to qui dépêche et ça pouvoir te que non yara to sangana to beta masoto solo la poto zo pouvoir te to qui pouvoir na makasi na biso moko offrir ba sacrifice ya on to démontrer na mokili mobimba pour maso yo mo beta malukuta ote kingana ba fanda ki ne bonga bazo discuter que non yo zo boyinga na zo boy non et ça bongo te to ngato démontrer ka na face du monde comment banini pe ba famille wana baza récompenser na moi quelque chose ya ba famille là. OK, bazo ki moi quelque chose na ba moment kanyaka bazo ki. Oui, bazo ki. Et kanyaka c'est la corruption. C'est quand on zo ba kanyaka muto boulot ne on a corrompu non. To pesa ba au moins teke. To panza ba au moins teke. Vous comprenez? Moi le au moins muké et puis ma famille on va la récompenser ndenge ba recenser bango c'est ça. OK, merci on a déjà boyo ki ba réponse ya ndeko na biso ba bito panza teke to so panza ka teke to ko ta déjà na deuxième session na biso na bakike to ko lobela pe le lo social pona ba ndeko na biso ya ki ba bi bango nde baza parti au pouvoir te yango na lukoki ba mato beta ndeko Benjamin poza na pouvoir social les osimba tenzala dollar e ko mata mikolo nyoso boyeli biso ka da système ko sala banzela olebo kanisa ta libuma ba congolais. Mama yo na moni ndo vivant na RDC te. Pas bloc relié sur que ça fait. Mais nazo yebisa yo ke o vivant na RDC te to yebi mambozo le kana monde te. Nous passons dans un temps où il est difficile, il y a crise à Covid. Économie à RDC a extraverti, ça veut dire nous dépendons na libanda mingi na ba métaux. To te ka mingi où ils allaient minerer. C'est pourquoi Félix Antoine Chilombo Fachi Beton avait dit que non, maintenant, les sous-sols doivent alimenter les sols. Ça veut dire que nous avons tiré les minéraux dans le biso. Nous avons tiré les engins, il y a la bilanga. D'où alors, au moins, il y a déjà une inspection, il y a Bukanga Lonzo. Au moins, il y a biso, quand tu as pouvoir awa toke na kani ya makase c'est calamité tozo sans amasango en désordre au moins na kibiso kana cadre ya social ministre ya agriculture akenda kuna na mbula dialo kuna na niveau ya Bakongo loso eza kuna ya kosakana te to relever société sécurité auto bengi na kwilungongo ça veut dire bako sabato te na ba fable o soit disant so penengeni bato babumaki mboka o ba yebani mais fait tout ce que Chilombo ayepo na ko relever yango ce n'est pas en 1-2 ans to ina nena quelques mois ne muto ko tombola sumbala mo non ezo umela ta mama ezo umela te yo ebiteke bukanga lonzo baboma yango obite bukanga lonzo lelo matata pone comme George Kimpong o ngaite bazui pena moteur ya tracteur baki o chona baleinière nyoso wana bazo empêcher bino po bolia masangu bakuti biloko bi poleli yango moko Bangé mi koufeli yango moko mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azo relevé défi
Social en bonne bolo bandengeni. Parce que quand nous parlons de social aujourd'hui, n'a profité pour le business de social. Il y a la gratuité de l'enseignement. Là où boyangote. Témoin n'a pas soka liété na tango moya tambola pa kende classe exacte. Ah, olobike, moi n'a pas soka liété, yeba peke parents o yabanda ko belisa mutu pour foutre la mbongo moi na classe. Mbongo na pas ko somela biloko lia bana balie. Mais na minute yo moko yebi dollar e ko mata nde ko mata to ko. Mais dollar ezali ko mata c'est parce que lipa yango on ezaki lipa 200 fait comme tala mukie. Mais ezali suite il y a crise, non tu peux expliquer yo. O ezali mondial, il y a Covid-19. Tu n'as expliqué bana mboka ezali suite il y a Covid-19 mais bako sabinote makambozo ke ndenge tozo sepela nango parce que au moins même au sein ya banque centrale. Non, le peuple congolais azali d'accord na Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tika lo bagino biso de to sepela. To lo belande ba téléspectateurs. Ah nga no to sepela te to la kisa bangonde o ezali réalité ya Congo. Ça veut dire Congo zo qui est tellement kitoko. Mambozo qui est tellement malamu ba masolo wana za masolo moko boye to yebi ke non dollar et mati par rapport ndenge économie za traverser kala mingi te ba osomba ba minéraux et mambwana ele kana kokita nango. Makambo ko kita men mikolo na terrain comme lisusu problème et comme makasi parce que babiloko ezaki moins cher ya semaine wana eleki na minute tozoloba et comme lisusu likolo soki mutaza na 5000 francs na biso awa arokede wenza roliete mais bino bobito kangaka mitema to kangaka nzala batu pe bakomi komi tout na papa lobaki le peuple d'abord mais à préparer maman tango solo bananga ki 5000 francs ya nini mais tika ko loba bongo mambozo loba wana avec 5000 francs na Congo ogolio rotonda te wana za lokuta tango yo solo wana bana boko ba hotel biso ba ko mona ba bitala ndeko ala tikaza ko ko ya ko posta biso na esika to ni 5000 francs olia ni yo mo beta programme bon ngai na lamba te ngai na lamba te mais quand tu dis aux gens que 5000 francs na Congo au sana ngo solo te là c'est grave. Pour na yo 5000 francs na Congo na biso ko sala ngoni. Pour na ngai te. Pour na ba téléspectateurs bazolanda biso, ba bi avec 5000 francs na Congo to sala quelque chose. Mais yo kasko na bisa yo. Koloba ke nous a auto banda ko zela. Auto to bandolo to koma to komi yango, so na biki komi bongo, là c'est du mensonge. Maintenant je expliquer que non, nous passons un temps oyoyo tous eu pouvoir, mais avec beaucoup de difficultés, avec des partenaires qui sont devant nous, qui ne veulent pas que Mamou les gars avancer. Mais quand cela ne tient, le président Félix Antoine Tshilombo, afin de Kimiate, il est en train de bosser, il est en train de travailler. La preuve année, quand la Mamou c'était les membres de la banque, au moment où non bon bando mataye boina boubon, bakina basana audit na niveau banque centrale, baluka baye bambongo ki ndarawapi. Bilom so moné maté ça pourquoi? Parce que na niveau port ya matadi, bobi ki biloko bando kota e belé ya moyibi. Mama o lokola olive lembando il pouvait faire de n'importe quoi. Et ça, c'est quand même que non, moi, parce que photo en réalité, et quand tu as combien, et il m'a rappelé combien. Mais dire aux gens que non, il m'a dit non, il m'a dit pour Félix, c'était. Parce que Félix, le peuple d'abord. Pour biscuit, tu as hein? Baby Sagé, non, papa, le bagage de peuple d'abord. Sa maman, wana te koko, bon, sa maman, on peut pas dire première dame Nabiso. Maman, wana te maman. Bon, kasi maman, wana ka maman. Bon, quand nous y bien. Bon, y nous bien. Ok, comprenez que tout ça, quand la casse émission Nabiso, toko beta masolo, yamboka, boko, kae, ce qui fait vérité, ko bima bino de butukoye, ba, vérité, so bimato, le kutande, et so lubama. Rencontre, il y a chef de l'État, Nandeko Kabila. Oui, rencontre, il y a le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, na sénateur Joseph Kabila, et les Kagibena, Nandenge Moro ya bien, mais Zalaki au PC moi boy parce que wafa washala parce que on a dit que nous sommes dans les ultimes mi-temps, il y a match oyo. So moni match ndenge zawana entraîneur à Longoli Sirvette à Lati Kilote pour côté, ça veut dire tous les joueurs à côté de terrain bazo kana bango sur le remonté. Ndeti banani wana bakota ki na terrain. Kasi te bakota. Ah, déjà vérité. Ndeti banani wana bakota ki na terrain. Kasi c'est côté qui abeti akokite akoti ba minaku ba sakata bakoke le remonté. Ba malonda bakoke le remonté. Bakoke le remonté ndo moninga ke non Rais Kabila ye mwata bi ya moyen aussi mbade mo kota na Faris akota na Sénat na po ababila ko nguvu. Pona non makambo eza ko yinda bato ndolo ba Kabila mutazo dirige Kabila dirige tala omoni bokonzi eze le romo mama basana na ngote mondo vana ngwende na osala émission na oboy ça veut dire ngana oyo osala na wana te oso pas osama muno ndenge sengeli mais bato so nga bana ba polémique mo bo soit disant au Kabila so pendenge mais alakisa ba ka no nazana ngana sena za sénateur à vie akota ki wana poso ki facha koteka na katsa hémicycle wana Kabila pas likolo
atelemi abi ke non mokonza Congo yona azaboya et yango mona ke non ba ngaba na ba polémique mo esanga nango mutuna makolo et balongité pour l'instant Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo lobi na masoba beteki bango beteki a été catégorique parce qu'il y avait de certaines histoires que non tout ce que la bino 2023 et je tiens à rappeler à tout le monde que non Kabila na 2023 en place au Lekate pour 2023 il y a un ndoto benani même si mais la loi est claire, c'est un sénateur à vie. Ah mais quand c'est pas bando yemba déjà olandi ngo ka sanjité déclaration olandi OK yoka alobi te na 2023 oya hein mais batunaye bando ça daki dialelo ça veut nous répondons à l'opinion parce que au moins non ça boy yo batu yo se doit na mituna te mituna ko te bato ba olanda biso bato ba olanda so ne ba s'inquiéter on va que non Benjamin mon sur actualité pièce contre pièce yebisa biso ko non Kabila boy na boy on a rassurer na ba téléspectateurs na biso ke baye ba que non Kabila ne retournera plus au pouvoir c'est un sénateur à vie point barre hein bato ba so ka ba sa ki dialelo on ba sala ki yango ke non a postulé le sous et simbagité yango to esa bino lobi na lobi ba meko so ngisa mutu pas fachi béton on la ki que non mambo sala wana je ne supporte plus parce que bientôt là si ça ne marche pas ça sera la fin de la coalition et le peuple congolais a sala musana ndenge sengeli to banda d'abord na point wana pona ola romona ki ndeko Kabila kota ki na kata sénateur à vie là romona ki alati aye vraiment pona ko banda musala na et ça là ko d'abord ndenge nini attaque moi na mboka d'abord. Bon, pour nous, on normal et pour nous, non événement. Na mona ga lokola ba jardinier a parler du peuple ba yo sa musamba wa bola. Quand même. Mais bango to baza ba travailler. Oh. Siko comme balobi tout congolais sont égaux non en droit et en devoir. Et ça bongo te. Na mona ga lokola ba jardinier a parler du peuple ba yo boire mai na ba fleur, ne ba ya chaque jour, ne be na mona ki lo mota grave. Donc pour nous mona ke lo monter na mona lo monter yango moni ka msuba kende kuna ba wololier bisote me bato baza kuna msuba wololier ai ma supe ba betela ke obenga ba te me bato wolola kende basake biele supe ba betela ke maboko ba caméra ke ba lokota simba bon bato wa kanga ba watcha ba caméra il faut za bato na bango et bato siko ba kende mina ba caméra ba wolo talaka ke non est-ce que oya te auto ça te ben et moi comprendre que non il y a que seul chef de l'état il faut na tout ça na ke fanda bisika na ngai pona yo siko ndongo moni ko ya monsieur Kabila na kata parlement bongo ezande batinda ke ko tinda ba yebisa ki ke akenda bana musala to ye moko e po ko kende po ko kota tazani sénateur à vie. Bon yoka omoni batu faut ba comprendre que l'ère a déjà changé que na minute oyo nous ne sommes plus de l'époque ya Kabila. Nous vivons l'époque de Félix Antoine Tshisekedi du Tshilombo et nous vivons à l'époque de l'état de droit. Et tant qu'on a les Nazarougi, bah c'est que non, awa, osana choate. Babilo kolimo sala o boina simbite ndalobino mina kuna sakata boko kete mabunda bolali tambo mama boko kelo kote tika ngamona kotana Tavares na kotana na terrain wana na kandengeza mais moto ana biso moteur moto ko sa musana eza moto za moto te yeba ko sa musana asala musana na bien mais a espérer de 2023 te bato bazo kanisa que non ayi pour na 2023 ko beta c'était mingi na 2023 ngape na tunuka moto est-ce que ya lobi ako ya bino boko banga pa mutu déjà mi lobela ko banga déjà ko eti siko non lobi na 2023 ko ya bino mo de bo biseke na 2023 cha mutu te na zo banga tozana opposition to bangi ete siko bon ya lobi na makamba 2023 te yo ko te makamba 2023 te batu na ete na kotangelo batu Claude Nyamugabo alobaki yango. Alors bien que nous préparons les retours de Kabila en 2023, ce n'est pas un slogan. Nous avons communiqué FCC. Nous avons Moïka Sanji. Nous avons Batu na ebele. Ça veut dire politique, on a ban mitia na to yebiango. Il y a faire semblant, c'est comme si moi je ne dis rien, il y a autant de Batu. Il y a un autre monde qui a zabouego, sans carrière fachi béton. Vous comprenez? Au lobby na tongo na zo solo na pourquoi? Injure to zonga sabatu parce que eux ça émission éducatif. Tant pas balanda ngo boye na bi que non ba like na quelque part kuna na Canada ba bi que non émission bo se ba tala mo Benjamin moi na sur actualité ce qu'on les gars émission ça veut dire maturité zali. On ne vient pas exposer ça ba blague on a ça exact théâtre. Je te dis les faits politiques. La politique ça ma mo les gars na ça mais ça. Et ça obino on a fitité les colotés. So ndena za émission bo na émission bilo wa ça mai. Que na oyebisa bango déjà que non o che o che li ba to la mbeli yango.
ocheli bene tout na mitraille baki osala ngo barre de fer. Ok, comment c'est à la carte de Benjamin Mwana Souka babi yende Sankara ya chef de l'état Benjamin to mekampo ko ba pona yo zo mona coalition wana FCC et ko continuer to ko kata na ndenge makambo ko kende. Oui, la coalition Tozo sepela nango, mais la coalition nous a dessus parce que Kabila azali mutu moko boye azana posa fachi a avancé. D'où alors les peuples congolais les moments opportuns parce que tout c'est là-bas on a tous les bandes à rentrée parlementaire oyo ba me ko beta matière à malunga to ka ke non ba lobeli makambo social to ka ke non ba interpeller ministre boye po dollar et mati to ka biloko wana mais surtout ka mina kusakata boye na boye malonda na yebisio parler du peuple ndako na biso wapi mabunda cha posa na boye to chambe to ngana la lawa parce que faut to ba mambozo sala awa. Si on parle pas du peuple parler na biso surtout on ba ina ba buso ba ke non ministre IDPS to fandi sa bo na boy beaucoup est sa ministre IDPS beaucoup est sa ministre cash na makambo eza normal que non ministre wana yibi ministre wana sali boy oui to kotika ba sala musa mais so ba ina buso ba mama na biso ke non to kozala wana liste likolo liste boko zala wana obebiso ni so peto fongoli biso pona koyeba na session ya tour e kozala ni mais donc ki madame Jeanine Mambunda lobi que na session ya tour ba kolobela mingi économie ya mboka. Oui, ce que sali bongo mabunda na sepela na makasi mais un mot buzo bande ki to côté mais ma mon ndenge sengeli avec le respect au pesayo président de l'Assemblée nationale biso ba respect na yango wana mais yeba ke tala soko meki to za wana po biso to rolala wana nde rolala mais parce que pour le Congo ba pesa biso droit ba biso soki non soki ça ne va pas ba pesa biso ndingisa okota na balabala ya koloba non et na biso que non FCC pema o wapi to moni bango ekasa mo sa ba déclaration non élection les na ba suffrage indirect mama na ngai ozo ko babilo ko wana da soki da ba beton na session oyo mabunda meka ko wana te wana soka meki wana ça veut dire ala musibiso mafuta na nini ba lobi kara que ba makambo ezo le kapena mboka na biso to solo la sko to tunu mutuna en tant que mwana mboka to longolo na au moins Sankara to longolo ba grade wana nya sokotala ndenge makambo ekokende pasi ndenge koya makasi ndeko berger moko koloba nini so to lobi na oke zwa kende pa mokonza mboka yebisa mokonza mboka biso ba jeune biso ba maman biso ba papa na pasi ozo ya makasi koloba nini. Oui, ngana ko yebisa na peuple congolais bazala très sir na président na bango Félix Atotekedi Chilombo potango yoso bananga ke non na minute oyo ke pasi zo ya makasi ngana olo yebisa oke non pasi zo ya makasi te awa na zo so ke non pasi zo ke ne pasi na bango ke na kosila parce que nzala mbula zomi esila kasi na bilia mukolo moko et nous comprenons directement que pasi ba congolais komi kosila parce que bazui président waza 100% congolais de père et de mère et le bazanga ba mbula ebele le bazui et puis papa na bango yebani mama na bango yebani et yebani pe ke non ndenge toli la nzala boso muto le linzala akena limita ki pa mama na bango ese non mwana na yo banda azwa ki pouvoir to mona clarté. Je peux dire au peuple congolais que non Fachi travaille pour cela Fachi zo bunda pona yango et le pas ça nango te bozana kimia bozala très sûr que mamozo kende malembe kobunga. Ok, vous allez très sûr makambo ko le kaninga na to occupé ko continuer émission to tuna ta makambo ndeko fayulu makambo ndeko fayulu suki ndenge ni bolobaki na biso bakanisi ndeko fayulu abi ya kende ki na justice abi ozabe na problème awate. Bon, esika o to beta masolo ya kitoko na mono mobe sa masolo mais un problème étant que oui étant que communicateur étant que mutolanda actualité ya koloba ke non Martin Fayulu, oui, Martin Fayulu au service de Kabila, to yebi na biso, bloc bazoinga babeta, yango moni muzito alobi que no bord wana la muka otikela été et comme il y a un rapport. Ba ba sa remise muzito aboyi na yalobi yo liara yo mo limo pesa batu mususu te. Et je sors ça musana e, on a ngana bossa mama parce que na vendredi oyo na conseil des ministres, Facha beta ki c'était alobi que non, mutu so sa gate na ki ba popo aux alliés tribal. Balande mambo tribalisme wana baluka bayeba ezobo mamboka makasi biso to ba to tangina bakamana so ba mankulu ba chitenge baboto babwenga uzoko pan
ba bongumba ozo comprendre ba pesa so tangi na bango mais ce que ozo mona ke no bazo linga ba mi mabiso ke no to ba bongumba azaka mutakote nini moto azaka mutakote nini oh soki yolo soki nani ozo comprendre to ba mwadi bazaba mutakote nini ozo comprendre mais or biso to bika ke no nous sommes des Congolais yango to ba ke no muté wa be botiki la bango tribalisme botiki la fayulu. Vous comprenez? Alingami ma tribalisme et ngana ceux que non les instances judiciaires ceux qui na première partie on mona que non asana kambo asala gité banquette zo continuer ceux qui bakangi mutu na so baté ngaza justice so bakangi mutu bo ete biso ba ressortir ça de boy bakanga avec Pascal Mukuna wa ba ressortir ça kasa ba lobaki lokote batika ke basala Mukuna boudin ndenge balingi. Vous comprenez? Ba misaki Mukuna ba tie na TV ba lakisa ba partie intime ba monter il y a un homme de Dieu. Et ça va homme de Dieu le roi du Bambaté. Babiti le zaka baluba depuis bande ko bimana ya ba Congo bimiteka ya baluba. Tala na makambo sikoyo awa na moni de lesi o ave vie so aussi la tika na yo vetika to yebani vie. Ngai na za mutu mona sambelaka. J'ai beaucoup de respect na basai na Nzambe. Mais vie de lesi boro zo beta et sopier. Via beti ote Nzamba la Kabila ozora 2023 quoi bien essayer bino pas na vision au mutu azu e pas Nzambe et ça que alali na pongi Nzamba la kisa bina 2023 mokonza mboka kozonga susu ndeko Kabila les sénateurs en vie maman na ngana yeso ke no vie to yebani tant na loba yebani na vie to yebani on se comprend et tant qu'un homme de Dieu je respecte tous les hommes de Dieu na lobe la denile sans casquette à homme de Dieu te na lobe a casquette à moya lobele na bi ke vie so ki mo kateleki sengali papa pesa o senga kwanga kwana ba biwa lokuta te via ke pa Félix amoni ke no maboko makasi amoni ke no poye moi le ngisa bi bata Félix maboko makasi bata Kabila ko tout bien ozo pas via le mais via batuniye via moi bi ke no boliaki to boliaki te batuniye ye wando tanga bato o kizamina aliaki o kingani aliaki o nani boy aliaki ozo pas so o aliaki ne kokite aluka sumususu oh Nzamba la kisina ke no Kabila ozonga 2023 mais azonga etake président azonga etake mutubusu c'est azonga se pas etake na pour Kabila na sénateur à vie azonga sona mboko awasime so fonctionner pour na action ke no ezami oh professeur za moko ya évêque Pascal Mukuna oh ya mona na président makala Nzamba la kisaki pour mona za ba tu mususu ba moni évêque Pascal Mukuna asa mutu moboye on a so ke no arataka pamba te on se comprend tant ma PC professeur que non il voit déjà Otobengi Kabila en 2023 kasa moni Nzamba la kisi évêque Pascal Mukuna amoni ke bazoka Kabila azoke de CPI mais rien peut kuna alobi ke Nzamba la kisi na 2023 kozonga kala Mukuna alobi basa na Nzamba dona ba niveau na ba niveau pasteur Mukuna alobi Nzamba la kisi ke ndeko azoke de CPI alobi Nzamba la kisi na 2023 kozonga ce que professeur ya bien nani tesko yeba kisko ke na kati na Bible to za basa na Nzamba ba o basa ba majeur les prophètes majeurs so na ba niveau lo ba évêque Pascal Mukuna tala na ba niveau ba église za nango bino ba komi na sima ya pasteur Mukuna biso to komi na niveau ya banite non esa mambo ya babulu bate omoni lelo non tala na biso lelo na biso oboye ba nani pasteur Mukuna asa muluba tant bakangaki na monaki mulube sotaki te na ngona mumota ba no azande ko chef de l'état ça botika ba biloko wana ndo so boya parce que aujourd'hui toke na marche IDPS to monde ba photo ba la kisikuna il y a toujours les Mukuna les Kabengele les nani o ba tumbaki na tango ya Kabila obike na tango ya Kabila on animé ba confé ba autobe ba conseil ministre na Swahili oyepe na bomina sema ngari ya patoka bango na putu trésor kulukuta papa là wangaria mtakusema meta kupika masasi aucun na bureau ba mina sema na bina sema personne n'osait parler. Aujourd'hui, Fat Bandat serait dans ce pouvoir. Il y a ça, grave. Il faut arrêter ces histoires-là. Les Congos ne vont pas avancer avec ce discours-là tribal. On n'a pas besoin de tribalisme. Abat le tribalisme. Ozalamo Congo Mungala Moussoel, beto na beto. Vous se comprenez? Qui a maman, qui a gagné, bon, on a mis des affaires de béton. On répond à tes nana moni à solo nani nzambe pas le belé. Nzambe ya solo ay balobi. Na lobi boy bisi kanzamba za ebanaka. Bango no so baliaki wana Mukuna saki te Mukuna na boloko. Ba binde baliaki mbongo na bango. Isaf mango na bango. Lelo ndenge za wane komi no boy na boy. Ba yebi bango moko. Babi Mukuna pas zaka na ngamba FCC. Azana ngamba FCC. Bo so. Babi yebe na l'air wazaki président yeba bana ko kende. Mabe ça te mais soit comprendre ce qu'en réalité
Pour y que non à côté veille patriotique, tu bêta Congo mobimba via bêta yango lobby, tu bêta Congo mobimba pas des élections sans recensement. Faut que dans le recensement. Est-ce que tu peux un peu dans le recensement là? Est-ce que vraiment et c'est très important tu et puis que belé à battre sous baza papa ton sous exemple mais et ça que papa nanga ko kozala na ngambu ya Rwanda ngai na maman nanga za battu ngambu na biso. Soki na bota maki na bo bébé ba ke olakisa papa na zanga timangwele boko yeba monde yo ozolo ba makambo zo kanisa to zolo ba makambo tena so loba ke po eza ozana ka wana yo bongo so na zanga kana na zaka mwana mboka na na bela mama na ngai yo mabela papa na so ezaki na ngambo wana yo kana ibisa yo omoni ozolo ba na makambo ya batu to expliquer ba spectateur na biso téléspectateur na biso très chers internautes nous bozolo na biso partout dans le monde azobo sa wayo sa no ki bo s'abonner massivement bo partager émission oyo na biso que non Benjamin moi na suka pièce contre pièce na solo awa na sabino que non pièce contre pièce na vérité universelle awa za héroïne parce que na sabino que non mafuta ndezo mata première émission malgré que na bossa na opesa na merci pas bateau les bateaux va soutenir ginga pena mingi na liwa maman na ngai vraiment merci beaucoup vraiment on est de cœur on est ensemble na bino hein quelque part na Californie ma mère yo ya mwana mutema yo kana bisa maman yebisa bana mboka webisa ngate yebisa so bisa parce que yo neto zana na c'est la méthode to yo kana bisa yo et diko loba c'est toi qui représente le peuple c'est toi qui représente des milliers de spectateurs oyo batindelo ba mise ba question la preuve ane ba question za yo ba réponse ça ngai quand je m'adresse à toi c'est directement automatiquement na ba téléspectateurs on se comprend quand je m'adresse à toi na nina biso boyi yoka Congolais de souche ayebani nakatsa Congo fo yeba boyi tozana ba Rwandais ba Ougandais ba Burundais oyo bazalaka na Congo avant 1960 okoza ozaki Burundais ozaki Rwandais mais après mitango indépendance ekuti na Congo automatiquement oza Congolais ndenge lo elobaki to boya mutu abongo te mais tango solo bake non maman nanga zabui papa nanga zabui to luka to yeba balwa na bisoti est-ce que so papa na oza kuna oza kuna toza kuna te Congo to ni ma double nationalité te to luka to yeba te ba luka pe so que non loba République démocratique du Congo so ndo baka roba république ozo pas ba yebi so pe que non loba congolais congolaise so bandika congolais ozo pas to comprendre accent parce que media budi mwana budi famille jamais yo ko bimise loko oyo eza kati na yote ozo comprendre to luka to yeba que même na niveau misapi na biso na niveau manzaka na biso na ba tuti to keseni biso ba tribia na to keseni parce que toza ba pareil oyo za soko koti o mati na ko la recensement to luka to ya to ese no recensement ko zo temps le pas mo ko zo ata 3 mois net bato zo ba basa mangolé peut-être mangolé na yo et bimana sima mu Congo faut ba ba fouiller ba checker yo ba ko ba ya place mangolé no ezali ya ngo tike so na temps to za na fiche population a o to bisanga ya des Libanais hein il y a des Burundais il y a des Ougandais oh ba ko envahir Congo et c'est que to za na fiche population ata yo va to sa no émission au moins ba non ya ndenge nini au lugar na no préparer émission na yo même mbo ne za na fiche population si on a tenu la quartier nous a combien chef de quartier na yebité. Cela veut dire tondi mana Congo ba urubakura banzera baba na postuler o ba rabukumba rabazanga baba postuler ata yo moko c'est pourquoi il faut que non na recensement o ya malonga et qu'on soit biso nombre de temps ata so essayer en 2032 et au sara malam pour Félix a tika na pouvoir mais en ça la remise de prise na Yesu Massia. OK, merci on a tozoko baka pe tozoko ba malembe pe quand même peut-être to kochite na kati émission. Merci d'abord na bino notre. Ah to militaire. Tozoko ba. Merci na bino notre bozaraka wana pona kolanda vérité universelle. Je dis un grand merci à toi Greta Balobi, moi ça pembe. Je dis un grand merci na bino notre kolanda vérité universelle. Na sera bino bo s'abonner pa bate po ba vérité ya boye et bimaraka ka awa ezalaka rien que la vérité. Après recensement, boko sala ndenge ni. Na bandeko nyeso boko kuta ya awa te boko mais maman yo kana bisa yo soko zo vana na mboka ya batu foza na statut moko baye ba ko za étranger d'où alors to ndima te que un sénégalais sous robina mbeya o ngana bimaki président oso comprendre to sepela te que non un burundais te yo oso linga to comment obito ko mokena sukati y émission oso comprendre to boyiba Keita Diallo te yoka Keita Diallo abongwa na koma ongai Martin Fandungu te Keita Diallo tango za Martin Fayulu tango za Keita Diallo to yebi ke non papa na bino ya oteka ma papa na kato na Louvois to yebi ndenge boyaki na Congo
Aujourd'hui, tu t'es réclamé que non, au commis congolais, on s'appelle Mounoko. Bah, il y a un co-constitutionnel, il y a un preuve na yo, ou il y a un papier à Paris foot, na winner. Ou il y a un soit dit que non, bah preuve, il y a gagné bah élection. Yo gagné bah élection, ou gagné bah élection tant que président. Mais na parti na osaka na député ka moko, ou ezaka yo moko. Ça veut dire tout ce qui ba aventure wana. Pour ba bouzo banesi là. Parce que ba bouzo beza trop. Pour ba bouzo banesi là, tout qui est dans recensement. Bazo ba recensement pour nani. Parce qu'il y a plus ou moins 5 millions de Rwandais au Congo. Il y a des Rwandais qui sont dans les institutions. Il y a des Rwandais au bassin de la frontière. C'est parce qu'ils sont pères. S'ils n'ont pas père, tout qu'il y a un recensement. Tout qu'il y a un recensement. Tout ça, le recensement, il y a malunga. Tout est bagué non parce que nous sommes tous les yo, aux amis au Congo, on a des Congo ya kapela. Ah, il y a des Congo ya kapela ça va. Batuni mutumoso sugeno, yo za muluba, on a za muluba ya louvoi za la raté. Ça veut dire faut que tout yeba. On a ina za mutaba Congo mais mutaba Congo wapi ote, za mutaba Congo masina te. Et za la raté tout que tout yeba na pena geno. O ya za congolais wapi, o ya za tout ça pena carte te maman ngai. Ba congolais pe base diaspora. Combien des années ba voter te? Ce n'est pas normal, hein? Dans le monde, il y a c'est un peu fou. Dans le niveau de gloss en Angleterre. Si les deux, via Tigala voter. Azon et la Bible, jamais moi, je suis un Congolais. Il faut pas sa carte, n'a pas carte biométrique. Azapé fier de la sécurité congolais. Hein? Bah, Californie, ça veut dire ça, et ça m'a bêté. Recensement, il faut soutenir. Il faut se faire. Voilà. Merci Nabino politique est comme elle. Merci pour Nabino Sobozaka wana kaka pona kolanda vérité universelle to comme nasuka émission na biso moi nasuka monsieur Benjamin nini oyo bat bakoko retenir na émission en lelo na maïnyo sur Ronobi awa. Oui, Yaliboso, on a merci de m'avoir ici dans le plateau Nabino. Oui, vérité universelle. Je salue les boss. Je salue ça. Voilà, ma maman place Azali, ma moto est belée. Et Naïbi qui est à Mbala Liboso. Oh, c'est première émission, deuxième Egoya, deuxième Egoya, pièce contre pièce. Mais j'aime la souk actualité. Non, c'est pas la peine qui t'a célébré. On se comprend. Valeur, il y a liberté, ça n'a pas sa boulot. Ça veut dire qu'il y a un véritable moto. Il y a ce qu'on a fait à l'Izibana. Au côté de ce qu'on a fait à comprendre que non, Benjamin, aux anayouf, aux anondaka la tête, aux baleines. Ça veut dire qu'il y a un invité, il y a un sonding qui est pour déjà na victoire sur la bêtise, il y a un bazo tout cas. Nega yeso tambola qui na Yerusalem, ne peut pas banir la Benjamin. Tout en matin, c'est tout en boulatal qu'on a autant boulatal qu'on a vu quoi. Ça veut dire ma soeur tellement qui qu'on a remercié dans le bakambia chaîne na Otukoluba, na remercié tout le monde. Oyo c'est ça qui a les plans financiers, spirituels, moral, qu'on relever son moral parce que c'est pas du tout facile qu'on perde maman et je suis de cœur avec vous. Merci à nous. Si on a un combo, na robot sana, bolimi sana pena. Mais si on a un mot de gana moto, na pesi mot na like et quelque part na Canada, na ebiki yemoko message comme na bosanité maman na ngai na Californie. Maman imura ibi moyo totanga ba kombo mingi ezate mais sokoza poso kutana ngai po awa to sisi na bisote po ngai actualité c'est la tête mongolais so kozonga maman pe koto azotanga no TV zali ngunga obeti piste 143 9 70 40 89 57 piste 143 9 70 40 89 57 soit toke na Facebook na yo okomi Benjamin Mwanasuka na bige boss masolo awa et bandit déjà. Ok, merci, monsieur Benjamin. Moi, j'espère que la vérité, non, merci pour la vérité. Oui. Merci Nabino Nyo Sobolinga, la vérité universelle. Nga Yabino Joyce Tumba, autre m'a dit Benzema la presse, Nazaraka Kawana, pour nous confirmer la vérité, Nyo So Oezalaka réel, pour Oezaka, rien que la vérité. Mikolo, bon, mais ça n'a de Benjamin, pour émission Emi Balé Goya, Emi Sete Goya. Merci Nabino Nyo Sokane, Nesarabino, beau s'abonner, beau partager. Je dis un grand merci à mon caméraman, aux amis de énergie. Je dis merci beaucoup à mon boss, à mon papa, maître John, Moté, ma maman Micheline. Papa, merci pour la confiance. Merci à mon superviseur, Papi Okongo, son frère. Je dis un grand merci à toi, Francis, à Manrit, au mode par rapport à taille. Un grand merci à toi, Balobi, Greta, moi, ça Pembe, Ritiana, la Razia, le cœur de quelqu'un. Merci, Nabino Sobozaki, pour la vérité universelle. Bisous, bye.